Bien Mikolo papa ba point de presse a omis se justifier trop. Oh ba français ba lobby c'est lui qui s'excuse et s'accuse. Matata pona za na kimia. C'est la biso, c'est la justice par deux bengisa ye. Tango bengisa ye asamba sur PV. Omoni ndeko na ngai fo ebelo moko. Ko samba ya koloba neto loba ona ko sambe ke seigneur. Yo Benjamin eboloba. Ayebi koloba maibo samba de. Il y a une différence entre ko samba na koloba. Tango vana bina bani na papa na onani. Mama na onani. Bota mawapi. Kokolo na bino nani. Tombo loboko la kisa lingwele. On se comprend. Tant qu'on commence à niveau ana, ndé, obi, ne monte auto beta masolo vital caméra, acha biso boy. 5 minutes dada. On se comprend. Ça veut dire tant qu'on commence à dimension ana, parce que photo ka to yeba. A gérer ki mboka ndenge nini? Mboki kendaki wapi? Parce que balancer 3 chiens méchants na terrain. Inspection générale de la finance, police judiciaire, agence nationale de l'état de corruption. 3 chiens méchants wana na biso que non, bazonga pambate. Pour faut pas dire mais la moyi baya na yi. Tout. On s'en parle. Mututu na loba bien mututu. Tant ba mututu na longoli mutata mokote. Matata poni ba kangaye. Matata ponda bunga kota bolo. Ba ko kangaye. Na so bisongo lelo kanga data le ba kangaye. Et ba kangaye pourquoi? Parce que mbongo ya batu ya l'état. Matata poni a été premier ministre, mais non seulement premier ministre, mais premier ministre a kamata na ministère de finance kakaye a délégat Moutou. Alors ça il est intérim, Azara premier ministre, premier ministre de finance. Ah bon? C'est-à-dire, oh tu es comme la chaîne de départ. Matata pour nous c'est troïka. Chaque lundi. On nous matata pour 4h du matin. Bah voilà Moutou matata pour nous. Ça veut dire tu n'as rien à mentir. Bah lobby, les hommes passent, les institutions restent. Et puis la justice est basée sur les preuves. Ah bien ça va prévenir sur la justice. Le roi balé qui mbongo na politique kana beka c'est bien na bande ko politique. Ah bien ça bango. Ah bien ça bango ça promet. Akobi mais ça bango. Et donc vous comprenez que non, l'ère a déjà changé dans ces pays. Fati béton. Denga gaming fati béton. Ah on a vu que non, ce qui béton ko elio pemo wapi. On pense ça. On a vu que non, béton c'est que tema. Et voilà tout d'accord c'est. Et ko lega ko tuna wana. Bablo fati béton. Ah, lega na wana. On a mukete. Wana bukanga lonzo ezalo eloko 3 mikala. Surtout beta sko bord ko lega wana. Yango avant to bana mamwana surtout. Il faut to sikata na mibi quand même. Comment muto ko fane na mboka akamati na mbongo 100 millions ali na ye. Ndeko na to landele tata yo moko. Muto ko ya na epe na boka kamati bena non tracteur ba somba ki ya l'état, mbongo ya l'état, mbongo tama ba mbongo l'état faut comprendre mbongo ya yo na nga. Mais un individu azuna ya sombi na ye. Et alors là voilà, très chers amis, fidèles internautes, Balanabisonio, c'est Alvin B à la voix, c'était fait na PC Binombo, tu sais que vous êtes nombreux en ce net moment, besoin de la biso na page magazine Yoka Base, Ozola na partout dans le monde, na PC Mbot, na ba maman, Fachi na kata Suisse, ba maman Fachi na kata Belgique, bolana vraiment page magazine Yoka Base, Bosé Belé, IDP, États-Unis, na PC Binombo. Merci beaucoup pour cette confiance, bolana vraiment page magazine Yo na PC Mbot, na ba oyanga, ba toujours bazar côté pour nous soutenir biso ba diaspora bazar pour nous soutenir. Pourquoi pas na ba onyo sope na Congo ouais parce que na biso na pesi bino mboto bwana ki kwiti bolandaka page magazine Yoka Base na pesi bino mbote pourquoi pas ba nyoso bazali banda mboka na pesi mbote na dandul coupe na kata Paris na pesi mbote monani monene ya page magazine oyo l'homme de Dieu le pasteur Mikali Kimuto mona pesi mbote na profiter pe na obenga bana nyoso Luanda bokende vraiment na milieu monene za organiser na église amen na kati ya Luanda vraiment miracle mambo bezo sema kuna prédication mo itoko na l'homme de Dieu le pasteur Mikali Kimuto bokende vraiment po mambo ya kitoko za pourquoi pas d'ici quand qui d'ici Benezer Nzola na kata France na pesi bino mbote bino ngwana bona vraiment page magazine Yoka Base pour na toujours cause actualité pour toujours mamno sur le kati na mbona biso lo to bani to beta masoni to beta maso ya mwana mboka matata ponyo dossier ya bukanga lozo comme na niveau ni to moni mwana mboka yemo komi donc to ko lo ba komi ko kene ko mitika ko kene ko s'expliquer
éviter de son et ni to mikoza moi ba éclaircissement na invité du jour na biso mon connaît l'autre be taper Masolo Tali Martin Fayulu na Théodore Ngoyi tozuma ba réaction belé par rapport je pense que ba balanda biso aux États-Unis ba komela biso ba lobby pe moi belé par rapport ma nyonso ou les kani na affaire Théodore Ngoyi na Martin Fayulu est-ce que le président de la République a violé ma constitution pour ba belé ba benga biso bi que toujours ba ba to IDPS bazolo misa Martin Fayulu mutumabe tandis que mamboza boy toza suna ba jamais mona suka peut-être pour nous toujours moi ba éclaircissement na dossier to le pe mambo Italie moi na mboka Vital Kamerhe je pense que to chiter non pour tous peu moi éclaircissement toujours na jamais mona suka pour maman zo brouiller toujours ba éclaircissement na ba toujours au bar na ba actualité sans plus tarder na rosenga na Arnold Kamande oza sima caméra fond là déjà auditif pour tout mon invité du jour nous sommes connaît l'on on peut déjà mbote moi na suka mbote et moi gentil ça ba so balanda balandi na biso surtout to pesi bino mbote et kimi nzambe ingila mabota na bino. Merci beaucoup Benjamin Monasuka d'avoir répondu à mon invitation. Monasuka to menano beta masutali mona mboka matata pono. Où se trouve matata pono à net moment? Matata pono azabi le bien akini awa akomi na benge mikolo papa ba point de presse. Akomi ko se justifier trop. Oh ba français ba lobi celui qui s'excuse s'accuse. Matata pono azana kimia. Azela biso, azela justice par deux bengisaye. Tango bengisaye asamba sur PV. Omoni ndeko na ngai fo ebelo moko. Ko samba ya koloba neto loba ona ko sambe ke seigneur. Yo Benjamin eboloba. Ayebi koloba maibo samba de. Il y a une différence entre ko samba na koloba. Tango ofana bina bande na papa na onani. Mama na onani. Botama wapi. Kokolo na bino nani. Tombo loboko la kisali ngwele. Ozo comprendre. Tango koma na ba niveau wana nde oyebi ne moto oto beta Masolo Vital Kamerhe acha biso boy 5 minutes dada. Ozo comprendre. Ça veut dire ta koma na ba dimension wana parce que faut to yeba. A gérer ki mboka ndenge nini mboki kendaki wapi parce que balancer 3 chiens méchants na terrain. Inspection générale de la finance, police judiciaire, agence nationale de l'état de corruption. 3 chiens méchants wana na biso que non bazonga pamba te pour ba diembela moyiba ya nayi. Ba diembela moyiba ya nayi mais ezape na basango zo tambola déjà que mwana mboka alobaki ke mbongo wana yete muta gérer mambo etali misolo ya mambo etali bukanga lonzo tandis que muta ki premier ministre mais ba imsupe zo ba kende to kaki mambo tambola ke ba mamuku to semba kwa ba monter a mituka boyeboy bande kwa présidence mbazwa ki est-ce que positionner que vana longe sengeli po bayi mokonzi yakala bazaki pe na kati mambo tel dossier na papa ba monter a mituka bobo est-ce que vraiment dossier on a et aux avances sensibles équipe na moi rapidité mais ngana zo kamwa bino na mamusutu butolo balelo awo l'ancien président Zanani hein France Anani Jacques Chirac na France bakota boloko. Vous comprenez? Les lois oyo to ngato bisete que non un ancien président za sopena. Non, c'est un ancien président tout court. Quel est le dossier judiciaire? Oyo senga batu na yeba samba. Bon samba. C'est simple comme boche. Réalité kana mbona biso tonzo ba bongo za mona ki nous avons vraiment na réalité to yebi que un directeur de cabinet de chef d'état bakanga ki ye. Aza boloko le condamné pour 20 ans. Aza hôpital na ministre. Aza na boloko. Mais tant qu'on za na hôpital ya boloko zoni. Obimité. Hôpital ya boloko za mais oya ça ya boloko te mona mboka be. Aza libéré pona yo. Aza libanda prison ma. Aza nani? Toi éclairci ba tu bola. Aza nani? Aza prisonnier toi aza prisonnier mais na ministre to baza na hôpital libanda. E ba rimezo ta magaza da kuna pale na. Ah, wana olobe ba rimer. To so mamna biso to esa bino non. Tout le monde azali auto bengi devant loi et sengela se soumettre. Tout. On s'en parle. Mututu na loba bien mututu. Tant loba mututu na longoli mutata mokote. Matata pono ba kangaye. Matata ponda bunga okota bolo. Ba ko kangaye. Na so bisongo lelo kanga data le ba kangaye. Et ba kangaye pourquoi? Parce que mbongo ya batu ya l'état. Matata pona était premier ministre mais non seulement premier ministre mais premier ministre a kamata na ministère de finance kakaye a délégat Moutou. Alors c'est l'intérim, Azara premier ministre, premier ministre de finance. Ah bon? C'est-à-dire, au te bandor le comme la chaîne de départ. Matata pour nous c'est troïka. Chaque lundi. On nous met matata pour nous 4h du matin. Eh bah voilà Moutou matata pour nous. Ça veut dire tu n'as rien à mentir. Bah lobby, les hommes passent, les institutions restent. Et puis la justice est basée sur les preuves. Ah ça va prévenir sur la justice. Le roi balé qui mbongo na police kana beka c'est bien na bande ko police. Ah ça bango. Ah ça bango ça promet. Ah ko bimisa bango.
Et donc pour comprendre que non, l'ère a déjà changé dans ces pays. Mamoussé Bongwani déjà et on peut que remercier le Seigneur. On peut que remercier l'Éternel, qu'on remercie Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Fati béton. Denga gaming yo Fati béton. Ah on a biso que non, ce qui béton ko elio pemo wapi. On pense ça. On a biso que non, béton c'est que tema. Et voilà tout d'accord c'est. Béton bezo ko ela bati monsieur et quoi la tunda mais si ko remplacement tunda tout et bati point les osali maté actualité. Na biso que tout le monde a politique à l'écolo. Kala militaire a yeba que non 28 membres du gouvernement to bien na gouvernement ce sont des voleurs. Combien? 28 ministres ba ke libanda. Na d'autorité na kat. Asoka yiba ba ko benga na ya problème te. Talanga ina zaka dialoliste te. Vous comprenez? Moi Nathalie Ramambo est juste. Si Eteni a volé, pourquoi pas Bakangai? Nabi si la volé. Bakangai ça problème te. Moi Namboka Benjamin toujours Mambo Tali Bukanga Lozo mais ndé dossier ngozo kendele. Est-ce que Bukanga Lozo ko kozonga na lolenge to monela ke koki ozalela? Est-ce que koki vraiment kozonga? Et koleka ko tuna wana. Bablo facha beta. Eleka na wana. Wana muketi. Wana Bukanga Lozo ezalo eloko 3 mikala. Surtout beta sko bord koleka wana. Yango avant to bana mamwana surtout. Il faut to sikata na mibi quand même. Comment muto ko fane na mboka? Akamati na mbongo 100 millions ali na ye ndeko na to landele tata yo moko muto ko ya na epena bo akamati bena no tracteur basomba ki ya leta mbongo ya leta mbongo tama ba mbongo leta faut comprendre mbongo ya yo na nga mais un individu azuna ya sombi na ye eloko la Shadari oki ko no hotel wana to na mbongo ni hôtel wana Shadari to na mbongo ni hôtel wana 5 étoiles to na mbongo ni 5 étoiles 5 étoiles eloko la grand hôtel de Kinshasa actualité vous comprenez to lukato yeba c'est bien bon baba mboka na mai ba sauter otonga yo na mbongo ya nani to lukato yeba o jiraka ndenge nini yo Kabila beta bambata oh beta na bambata beta Shadari bambata anate bambata Kabila ndenga za wana bwa beta moto bambata ne mundu kwa nani kimuta beta bambata kimuta ke na mikili akena mi yo raso sosko vérité alelo tawo beta kimuta za pwani kimuta ke na mikili abeta diplomatie na ndenge na ye ta Kabila so ngino bolukira nga dauphin akebe tu diplomatie na ndenge na ye na poto ngino ye azonga na pasa Kabila amando tambwa na poto so pire mutu mo ya Kabila zaki wana azo obeki kimuta na ba sana ba ya beta ko tuna parler na ye kimuta alia femme na alia kuba na parler na ye tala alia kuba na parler na ye mais Kabila siko za mémoire monte courte pourtant balandaki mukamate na kingakata yebelaki pour ce jour là à comprendre comment force étrangère kota na kingakata ya surtout kaka boy chance sans la mai obimana nini na niveau ya nini ya centre nini nganda yala zela muzana nganda yala muzaki na prison mona ai bisa oke masolo no so tutala l'homme qui a mutakota na kingakati Benjamin na sur actualité bananga na kota na chaba de défi ya ba radio te na image ya ba radio te image de ya ça comprend na chaba tout sur défi et qui m'a repêché yango qui m'a rappelé clairement est-ce que on doit betaba bambata au vieux bon moto OK ça les bande pe na soka na ngwa mo be makimuta ba vie yo doit betaba bambata masoza kitoko ya masoza kitoko palpite wa bazana ngo ebi ba lukisa wa pona mambo image ya kinga to yeba bamba lukisa ngai yo na zat Benjamin mo na soka actualité pièce contre pièce mais ande mo pala na biso ni États-Unis bisinga yo ba kinyo za contre Félix Tshisekedi on dit marabango te oza toujours contre bango pourquoi mais ngana biso boye ngai nazali Sankara Fati vous comprenez moza dialoliste te otiko na bango yango ba balobi bazana raison ngana dialoliste mais naza Sankara Fati ça veut dire quoi na recadrer au moins Fandulu ce qui Fayoulou il a parlé de n'importe quoi devant le président de la République ngana zana na éducation na zwa na olengi na sambela na ko fika mutena TV wana ozwanga ite obisa image mote Benjamin na suka fingi mutu soit temili corona biboy public ne mutelo banga ite ngana finga na mutu te kwa sa médication ngana zwa mais senge boye bakboy auto bengi na kombo ya Fayoulou amaka chef de l'état to ba tumusu ba trouver juste par rapport que le chef de l'état viole la constitution par rapport que la nomination musu fallait tant ngesa les manowano fallait engager bango nyonso so bango nyonso wana asolona bango avant ça ba nomination wana ne ba musu ba ikoloba mais est-ce que vous comprenez ba solona banani
D'abord, n'expliquer bateau. Et ça matière très juridique n'a pas fait une émission où n'a c'est pas la nande parce que ah biso tout ça là oh ça émission musique tout ça là en été tout est dara émission ce jouera rôle mon pédagogique tout en sabat. D'abord le président de la République nomme ba juge Cour constitutionnelle ba ou en 3-3-3 tu bien notre 3 ou en Assemblée nationale 3 ba ou pas composant président de la République yemoko na volonté na ye 3 monsieur ou en conseil supérieur magistrature mais ye ba boye avant batia mutu il faudra conseil supérieur magistrature et ye ba solo wana muto ya robe manandenge na ye moko azalaka te. Ça veut dire le président de la République avait bien et bien et bien et bien avis. Il y a conseil supérieur, il y a magistrature. D'où alors conseil supérieur magistrature et puis c'est pas juge. Les deux juges bozo kana musala bango zani. Ba longoli bango na instance loé lobby boye. Jamais rolongola juge ya cour constitutionnelle. Pour ba longola gete. Baza inamovible non bateke non président ko la mandato contre juge ya cour constitutionnelle longoli jamais. À cause de démissionner, pour le fois soit à Kofi, soit mandat na esili, soit à démissionner. Et ceux qui pas démissionner, soit on va une instance sous, bon une instance il y a ces macacité, bon une instance où il a dit cour constitutionnel, ce qui veut dire le cours de cassation. C'est que le président fait. On a des PV où les deux juges basali autobengi procès verbal na bango il y a démission. Président a vu acte nango. Bazui bango batindi bango ce qu'on instance inférieure au elandi cour constitutionnelle la cour de cassation. Le président a sali au esengi loi kusala. Maintenant là où les bas baissent c'est ça nini complot na bango faut passer au niveau constitutionnel bandi lelo Martin Fayulu veut l'accuser le président de la République doit porter plainte na cour constitutionnelle où il y a des corrompus. Or le bail non, tu sais qui dit à celui-là Kabila pour passer pouvoir. Courant de passer raison. Hein? Il y a autre lobby qui est bah mon ancien basé belé. Mon ancien basé belé, d'où alors fois qu'il CNPP. Parce que moi je vois mal quelqu'un qui vous dit qu'il est Assemblée nationale, Sénat, ils allaient illégal. Tu sais qui dit aïbagi pouvoir na yé. Au fond de son nom il y a ni. Et pour l'Assemblée nationale ni, bah quoi qui se présente République. Les seuls moutons. Voilà. Est-ce que vraiment l'Assemblée nationale est accusé chef de l'État? Et quoi accuser chef de l'État? Il y aura procédure les alibouilles. L'Assemblée nationale n'a pas de droit à accuser chef de l'État. L'Assemblée nationale, ça va se constater dans le Sénat. Barossa proposition au niveau constitutionnel. Au niveau constitutionnel, les seuls moutons qu'on met le président de la République en accusation, c'est le procureur général près de la haute cour constitutionnelle. Je répète, le procureur général près de la haute cour constitutionnelle. Et vous voyez bien que non. Si pour Wana, Fatou Tonton nommé des jours. Après tes serment, il y a tout ce que le gouvernement se prévoit. Tu vas d'abord ok non, Martin Fayulu a 15 millions de dollars. Il y a Kabila au Kabolango bien te pour comment bon fingana, bah tu vas finir quand tu vas mokeba bah finir mais nga moi na finga nga exact parce que na quoi éducation fingate, na recadrer quand na bique non, na à peu près des plaintes na ngai, bah na poto, bobi que non Benjamin na suka ligno wa tembe. Ngana te okosa bato c'est pour sauter ngate okosa bato ba imbo ka pebele bazo meka kolobaki o Martin Fayulu la salle malgré mambo belé zolo mais azo meka ko regarder pour habiter IDPC pour instaurer état de droit na katamboka mais toi ko instaurer état de droit na mboka il faut respecter pe ba test. Est-ce que vous comprenez l'état de droit et c'est qu'on comprend d'abord quand nous parlons de la constitution et puis si yo ba droit na yo na ba devoir. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous parlons de l'état des droits, Narobi Mandinga Rimaja en Olobana, non? Tu sais que Aza Moisi à Kabila Mouta Dirijaka. Non. Tant que le président a vu la constitution, il faut un argument. Et puis, ce qui démontre ton état de droit, est-ce que Nathan ou il y a une politique à Kazembe? Tant que l'on a commencé à violer la constitution. Naloba. Nanya loba. Oui, bien régime macanese. Ah, c'est que changement de Jézali. Changement de Jézali. D'où alors Martin Fayulu, Otobengi na komba qui est à Diallo, de son vrai nom, qui est à Diallo aux en Congolais, Tobeta Masolo recensement. Au moins on va distraire biso. On était vous avez qui na parti bon marché na parti même il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Aux hommes on est ba marche musutu na oza puis wana mwana mboka fang diongo ba ne ko les. Mais ce qui OK na mboka ya bato. Hein? Bazo ça la marche. Pour natina lika mobu. Yopé, au salat. Au sato sate.
donc moi mboka Martin Fayulu est étranger. Mais ce qui est dans mboka ya bato lelo yeba ke za na makambo oyo ba opesa ba bike non okoma chef de quartier okoma ta sous bourgmestre motika okoma ministre té il y a des conditions pour un étranger. Vous comprenez? Mais na ndenga za ko service ya Hippolyte et que Hippolyte asunga ki ye apese mbongo aposteler bani lelo il fallait bien ça surtout na polele il faut que ça pena que non ndenga za boy aza muto Hippolyte. Et aujourd'hui, au moins que démarche naïe, tout le monde va désavouer. Tout le monde va comprendre que non, à sa politique, ils ont ambition. Parce qu'un opposant, quand on parle d'un opposant, une opposition républicaine, on a Congo, ils ont une opposition à idée. Ce n'est pas probable au moins qu'ils ont parce qu'on t'a donné l'argent. Nous savons que c'est fonctionnel. Tu es bien régime à Calais, tu es bien tu es bien débauché. Maman, tu es bien bien sur l'IDPS. Pourquoi? Parce que tu es bien débauché. Tu es bien débauché à Batou. Tu es bien débauché. D'où alors Martin Fayulu allez mon Kabila et au rôle mon Kabila parce qu'il va porter plainte on a peine qui nous rajouter sous plainte. Tu dis que ça me t'a plainte moi na souka Benjamin toi accompagner ou ndenge na otira ba plainte na yo. Voilà. Est-ce que ba maman des oloké bando kendele bino bondo zaka mtonso auzala pour chef de l'état té bo pese mu Congo. Pour ma réunion ce soir ba te que Martin Fayulu ça moi na parler neve belé ba ça ba na parler ma game sous bazaza ba banda mais il dépasse les peuples bande ko musu ba ki basa malgré baza gouvernement mais tu dis que moi na mboka Martin Fayulu ça moi na parler. Moi na parler ba nani hein moi na ba parler moi na parler moi na parler afana les pères tolobi boy moi na ya parler mais yo na mona te ke nongo za boye mo po mi masa na bino ba nini na parler na bino pa asona pa na bino hein a père na bino pa pese ko apesa au conseil yé pas fandi wana vous comprenez na ba ki nzeta te umela mai ndeni ko mangando te. Là vous avez compris que Batouane surtout ce sont des bateaux magouilles. Pour te mettre un peu garder bango, te mettre un peu comme ça que non, base à la protéger. Mais sous Ganango on est décis. Vous comprenez, on est décis. Ça au salam sanaï. Je pense qu'à la mingité, bon, on va l'arrêter. Mais pour les procès Théodore on pas sur qui malobanae baluki batenga misongo mamuke par rapport mamusu ya loba ya honte sur le moment nem no rabatu surtout na ba ya IDPS. Bon Théodore Ngoyi candidat malheureux obima na 3 fois na élection. 3 fois sondé amana 3 fois ko bokenda ozo papier à Paris Foot Théodore Ngoyi ebiete auto ça biso ke bino la ma démissionner tete keza lokuta Théodore Ngoyi ma porte parole à bino lomba le to sape avant na kolubana Théodore Ngoyi so senga ba congolais bolimbisi ngaso na kine émission no ilo na bien na ngote émission zo fona ba senga pardon na ba ndeko bolimbisa ngai Théodore Ngoyi Kabilis olinga za musala nzamba za pasteur moi j'ai beaucoup de respect na bassin na Nzambe tokota na domaine na bassin na Nzambe te hein le bana ya po ya Noël ngia mama kanda ke non soto oswana to sona biso mais na bassin na Nzambe te pour ce moment pompage oyinda ozo pas il apostla qui na compte ya FCC adman à 3 voix mais au bien kabisa ndeni ya poster na compte FCC te moi mboka Benjamin yo te ba indépendance ba FCC obina ote donc ba négocier qui komi ba madame mona poster yana ba tuka mais c'est qui roule muta Kabila obité yesa ba dama la mafachi de somme de la mafachi te c'est kaza kabiliste non il faut le bas yo ba ndeko na biso état singi bazo condamner au Benjamin mona suka par rapport ba problème na ngeza liboye muta ko sala opposition muta ko sala opinion na ye d'abord lelo oyo la liberté d'expression na tango Kabila vous comprenez na tango fachi te impossible vous comprenez les gens commencent les gens commencent à sala boto sala émission en pleine Kinshasa na wote kide biso na okanga biso mais vous êtes au Mukamata au Mukwata mais d'ailleurs tout qui m'a bambangu te fandi boy voilà ça veut dire facho ça musa na liberté d'expression mais et comme la liberté n'a jeté il y a tout le monde qui non Martin Fayulu le bibon et le bimoi mingi a bengi président Patin boyena boye place d'état nyo surtout on ta benga fachi ils ont un problème té justice ne to gatoye parce que tu vas maintenant tomber le bono totali ouais mangwele to kisinga mana iloko na mangwele mingi eh bele basanya oyaya na fier nango na ofunga chemise à 50 fois oyo combien bazanya oyo ka eloko wana yaya boro ba surtout ba na so mulangi na mizokisa ato mizokisi boro yo bimate ozo bana ba vrai congolais bona na profiter na pese na moto na Alvin Beya
boss naliki bore yaki banini po to alelaki no Benjamin Mwana Suka oh boy la boy te masolo kitoko Alvin Beya Sololi. Vous comprenez? Ça veut dire la voix céleste qui tourne à Sololi. La propriété on a une caméra peine dans son caméra ça veut dire à ce moment Sololi Zakito. Tu vois Benjamin les lois c'est message au Sénégal. Les membres c'est exact. Actualité. Les lois c'est honnête c'est ngo. C'est honnête c'est ngo. Talara oui c'est ngo musuzo moi bon mako ezate. Logique. Tu es le logo de l'émission mais to so ngabo boss merci beaucoup. Merci beaucoup pena mon boss PDG Alvin Beya. Je pense qu'il y a Roland Romain émission ici à Zali. Ba mbote non pe siko Zali je pense que Musezo Semara na lolenge o singila ka to za Leona Benjamin Mwana Suka je pense que Rolandi Moronda lobi c'est que mamboye bien malgré ngana ebilanté mais que mamboye kitoko na pas ya Benjamin Mwana Suka. Tozo continuer jour tozo kene na Suka Mwana Mboka. Est-ce que ba poursuite nezo salima to équipe mamboye bela wa prison boye ministre justice kene kuna est-ce que ba yi otozo yo kabazolo balelo to retrouver mon peu le na makala ne mamozo tambo. Oui omoni ndeto lobara likambo photo qui na pe ne bande pe na Suka. On se comprend omoni le bakanga avec Pascal Mukuna je pense tozali na moi micro oloba moi nini Mukuna loba yibo e bakangi boy na boy na moni je pense état qui un homme dédié bilo basala ki to monaki batunaki na ba question bako tunate les gars na ba réseaux sociaux tina ba konda ba niveau ba partir team na ye alongola bilamba sala ba monsieur abina dialogue bon bakolo bana bango bakolo ba etali bango ba bitali ga suna na ba médiate basali nyonso to wana to yebi to ke na moi lombango basali ça m'ta actualité faut oui ça rassure te on a zo baté basali ko za parmi bato bana lever patriotique c'est ça parce que basali nyonso to wana to tiki justice et sali musala nango ma normalité le avec Pascal Mukuna que j'ai sali homme de Dieu en passant mbote na ebele et tout le monde m'a bocha ma kabunda boy achaki munoko bona boy de la même manière au moins justice basala pe no momeno de sani wana benesa bena katikati to lingi deux poids deux mesures te yango ba dossier ça ele belé o ba so ngima mona négocier tout na dialogue to sengi na biso ki nazo assurer bino il n'y aura pas de dialogue dans ce pays. Il n'y aura pas de dialogue. To soit de trop. Mais conseil de ministre c'est dialogue. O ba ça chaque vendredi, il y a dialogue. Dialogue on va le question ndé. Mais ça ba rimer un peu mamusu peso tambola ke mamnyoso. Mona mboka Martin Fayulu lobby ezanzelo autant luka par exemple bo porter plainte ne posa pas ba porter ba doit porter plainte. Moi ba charner mais ça les maïdé pesa bunda et si pas bunda et comment les même ba mudris na crise et si dans ce qui si dans na bato. Badne bazaki quand bon pesa bagaz ndiko na ngai to permanence à danger na Congo li ba permanence ya IDPS oui bidé to permanence à danger te mettre la partie politique te bi que décider malgré mais te bi qui après mambo Genève et si les et si deux baza combien de bateaux la muke solo ba basimbisaki bakuna ba réclamer ba besa mamuna yo ndenge na yemoko asa pe misimo ba kino la muka te no décider ngai décider place bu otika bloco wana ko oena limité na moi di gablo te babuki abutika blague e bele ba combattre so na wana limité to buka bunani ba wana lupango wana yo mona yesute so to buka lupango wa décider ngelo ba to kana lupango to china mapeka bokena papa place utika la vie mazo akize kiza bato ba kina bilamba IDPS siko na bibo et la maille IDPS ateka wana sans doute tous les moutons là te fiché IDPS amuto IDPS non tout ça quand même la logique Martin Fayulu zongo mpesa gaz wana niveau à fatité to ke na dialogue te mona mboka dialogue nini to sona ba sénégalais to ke na dialogue te to ke na recensement to ka to ba konle ba odim la wana ndela glissement pour recensement ça de glissement nini est-ce que mutazana ministère ya finance za muta FCC premier ministre muta FCC Martin Fayulu qui n'a pas na kabaka na kopena kabila po tango ilunga lukamba po miso pesa ilunga lukamba ya a combattre facha ko kyangote comme ça il y a bima place wana comme état premier ministre mais il ça tout clairement ko zo comme ça là nous andem tu ça là yo ndeko na ngayo moni ozali la voix céleste to ngobeta mimi masolo oza bosolo et ko la sa bosolo wana ndo mona keno to bisa banteke to pata bloko ya samai okimi glissement ni mais recensement za ndela bo me bo luka pona okena glissement nanya oluka tilo ba IDPS les ana mon frère ngai Benjamin Mwana Suka ndena za na rapo so sa passeport ti lelo na kena ministère affaires étrangères passeport ezate. Oh lelo document ko permettre ngana zo passeport lelo eza carte d'identité to za nango te yo carte d'identité o bien route
soso moi libaku ndambo bota masira mon butu ongo zata na nzelo ngo mona tabora na faire. Est-ce que eza par exemple priorité pour ça la recensement mona suka eza priorité tendengi nini maman va kende wenze fois mabana bat bazanda baza combien pour le balamba ba munusu atunda eza priorité mon frère comment mboka to ba ndambo to sate misala mbolo ba non misala iya to kabula onde to ba combien de chômeurs combien de Rwandais combien de Burundi yolingi misala ya to ndo kabula ote na ba ote nya munguba nya mureba uraba kuraba bite to boya biloko wana to ke na recensement na bike non na niveau ya Londres na niveau ya Londres baza au CP là papa JP Fulu ayebi ke azo CP pour la toute première fois on temps à Londres on a na carte d'identité na ya congolais abeta on peut tout le temps ngapi na congolais carte biométrique et permettre que non yo na monde on va za mitema be to c'est l'élection de combien de fois au 4e cycle électoral 4e 3e il faut y babou ça fait 3 cycles électoraux oyo ba congolais libanda ba voter à point et c'est illégal et ça violation de la constitution parce que bah non les votes c'est un devoir civique nous tous les congolais il faut voter mais tu peux me l'avoir vote point ce n'est pas ça libanda sur ce cas d'identité ça m'a bien sur recensement et ça ba 2030 ça m'a bien yo tonga to tuna yo pona yo selo yo Benjamin mona sur recensement vous avez sur combien d'années bon so c'est ba 2030 na moni za bien ba 2030 na moni za bien na kitoko ezara lolenge yo moni ke il faut bodembela wana non ko dembela te lolenge na moni pomboke bonga mais tu continues ka toujours na FCC cash na mambo bon na yebité et comme de passe pour septembre ndé kata makambo et kata mamno lolenge ni panza nde ba yebate e kata mamne ni po ba yimbo baza olelebele même ba baza na diaspora lobi fozo belente bazolela mingi mais kata parce que ba bombela biso ba bilo na tiroir minaku sakata malonda do bachako na batiroir pour bimisango na session bon ba beza batiroir teza ba mesa ba na okipande te kati bazo récupérer ngo ça va tozela bango ngai pe dana sina bongisa da valise na vendre na pas du peuple oh dana bongisa valise no ki fana côté wana te na sina bongisa déjà to vendre wana lokoza parler na biso mabunda na sina biwana ya koto otikela ngapi na ya to fanda na comme ça tant au na mesa to zawana tant et chama na mesa bozala na Benjamin mona suka tozo ki déjà vers la fin il y a émission na biso bozé be besoin na biso beaucoup c'est toujours pour s'abonner on est toujours là pour vous servir pendant on peut s'abonner toujours ba information à l'air tu embarras toujours bateau to obosengaka au bozana ba on pose ça pour ba éclaircissement et on dira musa biso to ça là to toujours au milieu du village pendant que tout na ba question surtout tout na ezate ko to na ba parti pris non ils apprennent ba éclaircissement bima boza pe au CPN bozo CPN bozo na biso na Londres ne bozo CPN na biso na Suisse bozo na États-Unis bozo na biso na pesibino mbote toza awana Benjamin mona suka pona toujours kozwa ba actualité Benjamin mona suka ils appellent ba question mingi zo tuna mona ba yimboka est-ce que mwana mboka tambwe mwamba rôle na ye est-ce que azo salela ngo na place où azali ya Sénat vraiment une très bonne question na yebiki Sénat azali rôle na bango zali ko sa ba mibeko banini mais jusque là bango na mabunda eloroté à part mobeko mina kuna sakata et législature automena 0/0 d'où alors nous appelle le chef de l'État toujours initié déjà les pétitions mais les malins mais tous les signature pour le cambo to lobito dissoudre le parlement na l'Assemblée nationale pour na Sénat pardon ils ont produire l'autre net à moment ba futé mbongo belebele papa asala à part au fin na ba basi kuna kozobana basuko ko bota ko wanga na bazemi ko kangisa bato lo ya yebi ngwana asala rien. Merci beaucoup Benjamin Monasuka bazo c'est déjà tout comme na suka émission na biso mais Benjamin Monasuka tebe ke ba question musuma mususu et ma tesinga vraiment allo pour ba éclaircissement mingi pe ça m'a pas ba so ba contacter na numéro. Oui vraiment na aussi cette émission au T sans peut-être remercier boss Alvin na gesto sala kitoko babi so moninga ça il bien il faut toujours kolobelango ça fait du bien quoi et ça ngapé bien moi bo so la ba jeune entre ba jeune et les grandes boendeza la quoi ça
veut dire moi l'ora qui a pio et côté. Moi loco en désordre quoi. Benjamin on a sur l'actualité, je vous remercie vraiment et aux apena na motema merci beaucoup. Et aux apena ko ta contact nangai ne balobi awa. Na kopesa na mbote pas des personnes, na pesi mbote na Marie Chindula, pe na pesi mbote na Otto Bengi, Patrick Nzomba, motema mama Yuyu et bino surtout au botikali atana be mission ya ba mission na ngo belé. Kozano pesa libanga te ba pesa na ba to pesa biso mbote kala mingi te. Au Betika piste 243 9 70 40 89 57. Mère moi qui m'embanga bi Benjamin na bossa ngi agenda za parler. Ozo agenda zo bik piste 143 9 70 40 89 57. Merci. Merci beaucoup Benjamin Mwanasuka d'avoir répondu vraiment à l'invitation de mon Konelo. Merci pena Arnold Kamando zaki na ma caméra bi mak pena le poto travailler na tout ana Benjamin Mwanasuka toujours actualité net misana rozo. Merci pena bino ba ibolanda biso partout dans le monde bozé be ibolanda biso numéro na biso za affiché wana page magazine yoka base numéro za mpanzi wana ba soki ba question zali mambo zali boko mena biso bino pe ba bozo senga na biso boleka na ba live to sala na bino ba émission en direct boza boza libanda mboka toza wana boko mena biso yeba nenti ko na bino ya ko dialoguer na bino poto sana bino ba émission en direct bino ba boza libanda mboka. Merci beaucoup na Danden Coupe na kata Paris l'homme de Dieu le pasteur Mikani Mutombo oza Olanda biso vraiment na Luanda na Pesio Mbote na biki milulu mineza kuna pesa ba gezo le ko sema na osinga pena ba ndeko nso baza na Luanda boki vraiment na lulu wana zo salema na église amen na kata Luanda na biki Joe Levo a participer pena milulu zo salema na église amen na kata Luanda bo il y a vraiment ebele po ba gezo sema ndenge mo sana te pour karte biso mo peto zo na Luanda wana mabeko za wana. Merci beaucoup pena on a bengi vraiment Enoch na moko na kata Afrique du Sud mon pote na Pesio Mote pour pas Ezekaya ala toujours on est là toujours pour travailler ba quoi secret ebele toujours beta toujours ba solo bo s'abonner massivement à la chaîne amino bientôt là 100 000 abonnés tozana bino wana pour ko informer bino page magazine Yoka Base encore et toujours jamais pour d'autorité c'est moi ya refanda tozara wana pour informer bino to tambola partout si genre quitter na mabele pour nos bino ba actualité to tara pour tozoa. Merci beaucoup, c'est toi à la prochaine, bye bye. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme.
À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akena ye misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Po tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kaka pe mobola mawate. Liwa tango yaka amemaga moto nyoso moto nyoso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoki tango eza koleka. Nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin Bea tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.